Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo Panza Sango ya Kongo babi sango ya Kongo ko panza na wapi babi edino image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc eza na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder na TNT, bolanda Boss Brother TV. Mais bondi menanga te ba Saint Thomas collègue nanga bodo yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. Mbote mingi na balanda www.panzasangoyakongo. Yabino monobi na kombo ya Edino Image Panza Sango ya Congo, le président ya Balion de la presse. Quand on dit Balion de la presse, on est makambo, ba osala makambo ko izomo nana. Vraiment Edino Image akana bande konayi ya Balion tout tambusa musala elongo ndeka to sorolaki na bande konyo surtout kende liboso to kende liboki moko. Merci naza la confiance na bino bili ko la confiance nanga to ko kende nzela moko pe to sala makambo oyo mokili ekondima. Vraiment lelo mingi ya kolobeza te yambo ya kobanda masolo nanga na pesa ka mboti kasi lelo na kobanda na mboti te na kopesa bino moko information po boyeba nini ezoleka na mboka Congo RDC. Alors tout est que nouvelle ce matin, toujours nouvelle ya Maman Olangi après kokunda mobali na ye Maman Olangi atika kibiso. Vraiment toujours comprendre bien information eza ebele Maman Olangi atika kibiso. Déjà boyebika internet tellement à la vitesse à danger. Sangoji tamboli partout que Maman Olangi aza suna bon moïté. Adi Londolé, célèbre journaliste et beau comédien, je suis appelé ce message en haut, il peut avoir information dans dengue na que Maman Olangi aza soutenu bon moï. Alors après 5 heures du temps, 3 heures du temps comme ça, na ba midi seconde to ba 13 heures awa. Toujours sur nouvelle au Maman Olangi aseku. Parce que ils ont vrai ou faux. Ko se ko to bika yesu masiande mtaseko aki. Alors ceux qui Maman Olangi a kufité vraiment pour informer biso que Maman Olangi aza na bon moyi. Ko sakana na liwa eza bien ti. Liwa ba sakana na ngoti. Déjà na minito mokili se leli. Mokili ezo lela na ndinga mokete Maman Olangi atiki biso koma ko tika biso. Mais à tout à l'heure to landa na internet encore Mama Oumela seko na seko. Tu comprendre te Mama Oumela seko na seko ngolo banini. Est-ce que maman akufito akufité? Hein? Bande ko na biso botala na likambo oyo en tout cas tout tiki message wana na Balion de la presse to mika ko sala enquête Balion de la presse to mika ko sala enquête ya liwa ya Maman Olangi. Est-ce que Maman Olangi atiki biso ta tiki biso te? Soka tiki biso tous information penda bien parce que là to komi ko tatonner na ba information na biso. À tout à l'heure Maman Olangi akufi. À tout à l'heure maintenant Maman Olangi azana bon moy. Vraiment tout comprendre ngoti balandion so Panza Sango ya Congo Balion de la presse nyo son appelé nos service oyo. Service oyo za biso to meka ko sala enquête to yeba Maman Olangi akufito akufité po to panza information ya bien. Mais information déjà to yebi que ndeko na biso refer de ngunda aussi à lundi à sali banquette pour ndeko na biso refer de ngunda za aussi Lion de la presse à sali banquette na ndenge na ya monike Maman Olangi azana bon moïta kufaki. Vraiment yango na senga la bande ko nyonso balandi nyonso Panza Sango ya Congo Balion de la presse nyonso vraiment boulot na pesi bino yango wana tout ça l'enquête to yeba ndenge nini makambo zoleka est-ce que akufité vraiment mingi olobeza ti mais pour na kusisa masolo na ngai donc pesa mbote quand même na bayo basungaka Edino Image batruka ba Jeanette Malangi Motema Alexis Zaza il pasunga Panza Sango ya Congo Igor Balou simple mais beau il y a MG30 vraiment asunga Edino Image Patrick Maloavengi global PM service à Sansera moko so ngotinda lilo tie lo bozui bokina mingi na 25 Curie Léon chez Patrick Maloavengi servi
Merci balanda panda sangwa Congo nyonso bolinga Edino Image. En tout cas, vous continuez à s'abonner, vous continuez à colanda Edino Image, ndeka bomesana kolanda epimisa mon couleur d'origine, étoile d'amour top modèle des médias. Et Gisèle Eumba, le véritable diamant noir, vraiment. Bah yo basunga ka bazaka ne dino de temps en temps, du jour un jour au jour, boyibika vraiment beau ça là toujours Angolo. Et Kayaman, Balion de la presse vraiment. Et JC Mwanda, et Ramsa Gayar. La mine d'Ovo Mosakoli, Bouza Penda et Bili, ML la vice-présidente, Bouza et Bili, Blandino Sako de la presse, merci vraiment. Tout ça l'enquête, Nabiso, Ndeka, tout ça l'enquête, tout le cas, Moyenne, Nitoyeba, ce qui, Maman Olangi, a profité. Merci, Balion de la presse, Nesso, Bissobe Moussa. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Jean, c'est global, les PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Déloger à Moko. Hein? Donc, agence, il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na un contrat, na agence minene était ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindonote. Maman le global PM Express. On dit toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Nangola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express.